Shalom peuple de partout, vous qui suivez cette bonne émission, la retour chrétienne, Navative, Upan, tous degrés de faux. Là, pour nous la série continue toujours votre chaîne, la promo, des sacs, voilà. Je suis passé sur ces plateaux, je suis avec mon frère, mon ami, Chignon Diasso, donc, Vané Awa, sur la Bélé, avec l'évangéliste. Nous en avons Awa, Papa Nabiso, Daniel, Mungungu, Vasco, Kachan, Langan, depuis sorcier, occultiste, c'était bien, la communauté de je pas bien, vous avez discuté, vous avez toujours discuté, on a eu sur la ébélé. Je ne dis pas mon ami. Voilà, moi je salue tout le monde, bande de rotis, au bateau benga, bateau comme la vie, bateau faire la défense, voilà, merci beaucoup, évangéliste. Shalom, papa. Oui, shalom, Papa Yves, Papa Junior Diasso. Oui, Moussana Nzambe ezokende bien, bambote pe belé, ba shalom na bana na Nzambe nyonso. O baolanda biso na émission lelo, Mama Godeli, fotuna ke émission yango oyo, Mama Linda, émission na bino bozelaki yango oyo, bo partager yango na bana nyonso ya la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ngonge koki moto nyonso ovandaki soki omoni émission oyo landa mpo makambo ekobima awa ekofungola yo misu mpe ndenge liloba na Nzambe elobi na mokanda na Jean chapitre 8 verset 32 bokoyeba bosolo mpe bosolo ekokangola bino. Amen. Voilà, c'est la prière pour que d'autres directement là. Nzambe topesi yo merci mpo oza tata biso tozali bana ozali Nzambe oyo kotikala Nzambe papa sembola loboko no likolo na biso bana na yo sala eke bana no nyonso bakolanda émission oyo papa baleka na kobikisama na kombo na Yesu Kristo nguya molimo mosantu azwa contrôle na biso kobande bandeli ntina suka na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Voilà. La prière, je crois bien, Mandeko. Bélé, Babengi Bisso. Parce qu'on continue toujours au Benga Bisso, Papa Yves, le Bisso, sous l'évangile, c'est parce que aussi, bon, mais tout cela n'a pas, Babi, le Bisso, parce que tout le monde m'a bien, je suis connu, et na univers, il y a un catcher. Alors, tout le monde, champion, mon bâti Bisso, Talélé, Azali, parce que génération, na bakatira minene ya mboka na biso ebele toloba bongo parce que ça peut développer azali moto oyo na biso wana mpe kalele azala na ye bayebani mpenza bien bayebani baforce alors mort ya kalele katcher oyo après juste combat ya champion sigolite ndeko une semaine après atili biso avant aussi mort ya ndeko na biso éléphant oyo atikaki biso mpe après combat na ndeko sibolite ye bakufaki lisusu biloko wana moto ale kosala ngo mwa mingi toyebi champion edingaki soki bobundi na ye bakatia ebele bakufaki soki kokuna mwana na ye edi edi yo moko bobika kotokima nde ya kokima poki ozala na bomoi ndenge oza lelo soki te me liwana yo mpe ere tokozala parmi les morts alors nini esalaka te katia so babundi na moninga obetani gazo comme dise le moko ekokufaka ndenge kino ndenge ezalaka nini yo ezali na hiver Osée chapitre 4 Osée chapitre 4 verset 6 Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Nzambe alobi bana na ngai babebisami mpona kozanga koyeba. Me lokola yo yebi oboko ndima nga mpe Nzambe nasali nini natiki yo wana eza Nzambe naleka soki na bosani te na ntango ya liwa edingwe ezalaki na 2025 ou bien 2024 2025 2024 2024 2024
Na vous en mais décembre. ebembe yaka bemission tobanda osala yango na janvier ta Donc, encore à vous eyaki ya faire 2020 2024 en décembre. Et puis, dans naleka janvier, je crois. nalekaki na bemission na 2025 na janvier wana nalobaki boye na nsima ya edingwe bakatiere bakoleka ebele baoyo bazwaki bakisi epai na ye baoyo mpe bazalaki na baliansi na ye baoyo mpe baza na kati ya misala wana ya mabe c'est le moment babongola mitema. Papa Yves, omoni Yesu atelemi alobi na bana Israël alobi Noa, Jonas, Nzambe atindaki ye na Ninive. Ninive ezalaki mboka na babomi basakoli. Ezalaki mboka ya bato mabe, ya bato ya bekobo, ya bakriminel, ya bato ya baidolatrie, ya bakisi. Mais ntango bayokaki Noa, babongwanaki. Ntango Jonas ateyaki bango, babongwanaki. Mais bino bana Israël bobo koyoka. Mokolo Nzambe akokata likambo na ye. Jugement na bino ekozala Jonas. Soki na kati ya mboka na biso na epoki biso tozalaki. Soki bakatiere makasi ya bakisi ebele bazalaki, kalele machine bazalaki. Toyokaki seri moko tokotanga na biso kombo ya pasteur yango te. Ye abongwani apesi bakisi pa pasteur moko boye ya mboka na biso kaka boye elekaki na ba TV na ba 2000 soki entre 2009 2010. Ok, apesaka ne bakisi te. Toyebi te soki ezalaki nini. Bakane ezalaki kaka lokwa baka lokola bedingo. Tomoni akepa ba pasteur wana bongwani boye boye apesa ne bakisi te. Oyo akene église moko boye na kamba bazisi na mai apesa ne pe bakisi te. Toyebi te ba pasteur yango soki Nzambe pa bande kofungola bango misu po bamona ke bato bapesi na bango bakisi te. Toyebi te soki pe ezala nini, toyebi te tokota na ba vie privée te. Mais parmi bato ya bakisi ya makasi oyo bazalaki ya bara na biso na bepoki wana, otangi bedingwe, ozwi badiso, ozwi bamoarabu, ozwi bakalele wana, ozwi baéléphant, outi kotanga, parmi bato bakisi ya makasi bazalaki bango wana. Bon, balisapo esi bakufi kala. Balisapo bakufi na balan 2000 bamaster na biso wana. Ozo comprendre? Na balan 2000 wana niveau tozaki nango na balisapo na ba niveau biso tozaki kokoma nango, niveau wana ezalaki déjà na se. Donc tozolobela niveau biso Nzambe azweli biso. Ozo comprendre? O abengeli biso. Na ba niveau bakalele batikalaki na bakisi wana bakalele beléphant ba moarabu pas kufa pour information. Alors ezaki ba niveau moko ya likolo. Ozomona même ba jibiki wana ba niveau moko ya likolo ya makabutali bakisi, hein? Ezaki ba niveau moko ya likolo mais tolobaki yango nga nazwi ngolu o Shaka Zulu azwaki. O Shaka Zulu mpo azalaki moto abakisi ya makasi bazwaki ngolu takufi. Me nga nazwi ngolu Nzambe afrape nga abomi nga balingi kolekisa nga na mort aye kozongisa nga na pema. Pourquoi Nzambe azongisa nga na pema? Tosala émission mosu na ndeko Lumusi nayebisa ebongola motema. Nzambe aye koluka yo. Tosala émission wana. So batali na bravo Jésus bomona ngo. Et nayaki ko lancer na obi après edingwe bakatiere bakosila.
bato nyonso wana bakisi omoni place ya kobwaka bakisi wana te po ozotala la plupart ya bapaster bopesaka bango bakisi bokezwa bakisi wana okepesa yango mpa nani la plupart ya bapaster batonda baprofesie ya lokuta bateatre ekóma na kati ya baeglize otala baeglize wana okende opesa yango mpa ya bakisi wana okepesa yango mpa ya nani nalobaki nzambe oyo asaleli nga aza na nga oza na bakisi omoni dele ekóma okende na tala tokomprendaka te ntango toakati ya masumu ke diable deja dele na ye ayebisaka biso te ayebisaka bato te ekóma okende na basuka yo omonaka bacomplication basante banini ekómi koderange bacomplication bamakambo ebele ere mosu ezali ta ya diable akóma oluka korécupere yo yo mpo osepelaka kosala nini oyeba mpe kutu liwa mpe eza te mais or eza basine moko oyo deja biso toye kodécouvrir yango ntango nzambe alokoti biso abotoli biso na maboko ya diable akangoli biso nde toye kokoloba pourquoi akoloba ke après mort ya dimo bato esi bakufa ebele oloba bongo pourquoi bileli ezosalema bakatia fo bakufa ebele na bato mpe ka simple oyo nalobaki ezalaki nini yango ozomona esalama ok merci okonstataka nini ezalaki nini edingo azalaki nani ok papa Yves nga naza plus que prophétie cela veut dire naza plus que prophétie naza plus que prophétie c'est parce que nga nazalaki namonaki nasalaki makambo baprofete bakoloba nga nayebi yango naloba yango direct ozomona makambo baprofete bakosimbela yango bakisi nga nayebi yango nazoloba yango po nzambe azoutilize nga mpe na an expérience ntango edingo akufi tala omoni Congo oyo ozomona Congo eza place ya loboko ya nzambe evandi eza mpe place oyo diable azwi bato ebele na notage na nzela na bandoki ya mabota na bango na nzela na bapaster mpe na nzela meme na bamusicien religieux donc diable akoti na badimension ebele esika bana nzambe baokeluka nzambe mpo na koetufe bonzambe wana me nayebi soki ntango ya nzambe esekoki na Congo na domaine nyonso ngonga nzambe esekoki ozomona Congo oyo ezali temps ya délivrance ya Congo ozokomprendre sikoyo olingi nalobela oparlant boye ntango edingo akufi na lance message baoyo nyonso baza na bakisi soki omona place ya kobwaka yango te yaka monanga eza nango eloko ya makasi te ofukami ko osimbi motema na yo po ete na Philippiens chapitre 2 verset 10 bible elobi mabolongo nyonso ekogumbamela nzambe so bandi yango na verset 9 lolemo nyonso ekotatola yesu kristo aza nzambe akobika soki akoyambi yesu kristo lokola kolo mpe mokonzi mpe mobikisi na bomoi na yo otatoli na lolemo no yesu kristo aza nzambe ntango tosambela tozwa biloko wana totumba puisque diable nazoya na réponse na yo papa yo mpo okoka kokimisa babilo mosusu nazoya kasi nazoyebisa yo okobika nayebisaki oyo na ebandeli mpo na question na yo yesu atelemi ayebisi na bana Israele alobi Jonas akendaki na Ninive place ezalaki mboka masumu ya babomi na basakoli ya makambo ya mabe me bayokaki babongola bitema me bino Israele boyi koyoka Ninive mokonzambe okata likambo na ye Ninive nde eza jugement na bino donc nga ndenge naza boye na jugement ya bakatiere nyonso oyo baosalela makambo mabe ya bakisi pourkui nzambe atiki nga na bomoi mpo na olakisa bango ke naza pre mpo na kofrape bino nyonso boa na bakisi epuis na frape deja naye kofrape mutu oyo asala bateatre
kati na beglise kati na bana na nga baloba keno abongwani mabongwani te bakisi asala nini abomba apesi bana na ye azwi misusu atikeli bapeti na bamatete ozo comprendre nalongoli ye nanu siko bino oyo botikali boza na bakisi bosala nini botala ye na beti me na bomi ye te natiki ye viva bobongola motema donc message wana déjà papa Yves nga nzambe atindi nga na bapayen mais bapayen liboso eza bakatiere oyo bosala alors message wana mais oui il faut na banda na bango ale na kesi koyo na bato bana masumu baza libanda yango mwe na lansaki message wana lokwa baboyaki koyoka papa tala banda message wana nde bakatiere basili yoza journaliste te bana nzambe oyo baolanda biso batalaka pe te basili combien et puis na bamitu wana ya bakisi ebele bakenda ozomona bamorabu bakenda sans suite kutu mosu bayoka soni mpo na élection bamisu ebele nde tomoni bakaleli bakenda ozomona message oyo napesaki ezalaki déjà prophétie mpo na bango basala nini babongola motema oyebi ke ndenge kalela kei wana na katanga pene donc katanga batikali pena nayebi te so katiere fétichère makasi ya swaza lisu te kokatanga se kalele na bakiti oloba na bakisi kalela kei sikoyo baliwa yango bazokendeli biso topesaki déjà prophétie mais toye kotala bato mosusu babenga balobi mais paster ndo ozalaki na bamondi wana tomoni elefa champion ya kasai baweli final ya di Congo na Sibolite elefa azongi une semaine abela te akenda tomoni su kalele baweli final akei nyonso wana elingi oloba nini ndenge dingwa bandaki koboma bakatiere oyo baotelemela ye mpo na kowela ceinture azolekisa bango na bamazaka ndenge moko mpe Sibolite peti na matete moto nyonso tema na ceinture ya champion wana azosala lolenge moko naobi nayebi te nayebi makambo edingwe puiske alukanga moko me ya Sibolite nayebi te puiske kalele aza moto akisi ebele ya makasi Sibolite aza moto abanti kisi ekota ye te do atravayaka mingi sur banti kisi ezwa ye te me kalele aza bagrand fétichère oyo akochange donné kaka sur place ndenge biso tozalaki achange donné kaka sur place mais pourquoi kei eza mpe message oyo nzambe oloba direct na Sibolite omona bato ozobunda na bango ndenge na olfrape bango na olongola bango yo mpe sala nini bongola motema mpo na nga nzambe nalingi yo nalingi tokufa na masumu ya bakisi lolenge moko na bango eza mpe bamessage puiske nzambe nde atindaki nga naloba na baoke babongola mitema me ntongo baboyi koyoka tozolobela kalele me bake combien bandundu ya champion ya matadi akufa mpe abela te ozolanda akenda baza ebele oyo bakei ata ba 40 ekozala moke banda babandi okende oza journaliste oyebi estce boki kososola te babongola motema babwaka bakisi lokola bamazomazoa azokontinue kaka na vie ya bakisi ngai barrière ya makila na Yesu Kristo soki kutu Lucifer oyo akomisaka nga enfant chéri me na ntango mokie awanga nga akimanga nazobenga alingi sukoya te nakomi na pasi atindi esprit protecteur ekoloba na ngai ke biso te bato tosala tokabwana na yo eza na molimo moko ezodeklare yo totika yo yango ekontinue na yo obongo kutu bango oyo baza bato malgré baza bato me baza bademon
me nga ntango nazalaki na misala wana nazalaki moto omona nga mvi boye mais spirituellement nakoma déjà démon motu nyonso azovivre na mokili oyo aovivre mpe na monde ya ténèbre aza déjà démon na baniveau bakapasité wana neti oyo bamazo bakomi nango wana aza déjà démon aza motu te ozo comprendre yo nalansaka message babongola motema so bayeba luka nga bomona nga te bomona barrière ya makila na yesu kristo oyo esomba bomoi na nga ozo comprendre nga mpe na kolemba te na okontinue koyebisa bango baoyo batikali na misala mabe yesu alobi na biso na mokanda na Apocalypse chapitre 3 verset 22 alobi natelemi liboso ya porte ya motema na bino nazali kobeta porte moto oyo akoyoka mongongo na ngai afongoli porte nakoti na kati ya ndako na ye nga na ye tokolia mesa moko ndenge nga mpe naliaki na tata na nga nga na ye tokovanda na bokonzi ya likolo ndenge mpe navande na tata na nga nyonso ekoleka lelo kalela kei bato bazolela mort subite ka marke defa akendaki nango meme ndako na ye ka ndenge abundaki awa amati avion meme ndako ne akoti yango te meme bana ne atikaki amoni bango taki akwa bon bible elobi na biso na mokanda na Marc chapitre 8 verset 35 à 36 akwa bon koganye nyonso ya mokili bongo lobi obungisa molimo na yo soki obungisi yango eloko nini okozwa ngo lisusu merci okopesa kozwa ngo lisusu ya na question edingo otunaki nini évangélisation oyo ezosala lelo na caméra awa pourquoi pas okenda mpe kosala yango epai bakati ezobundama epai bandeko no basalaka batelema na terrain na bango ya lich epai wapi bango bazalaka komela bango mpe moko ebi baporte na bango évangélisation porte par porte oyebi na boye mpasi boliti na matete ye mpe bon lelo na ye oteya osi boliti est ce que déjà osala yango mpe eza na makanisi ndoki tosala yango avant azonga question edingwe natunaki oyo napesa ndeko question micro voilà. Ok, merci. Eza na ebele nakuta na bango na nzela na teya bango bakoma su bamoni nga na musika baokima bakoma obenga nga aventurier mais ya malamu évangélisation nasalaka eza kaka mpo bango babongwana te po bato baa na kindoki bazali bato baa na kindumba bazali baféticheur bazali yango moni tosalaka bacampagne d'évangélisation en plein air nanu tozwi makoki te ya kobima kokende kolue bamunicipal ya bamatete nayebi ke tokosala yango tokebina tosali campagne une semaine na municipal ya matete tokebina tosali campagne na municipal ya lemba tokepena na matonge tosali campagne na baimika place bazobunda tosali campagne nayebi ke tour oyo nzambe ana bana ebili nzambe oyo apesaki biso podium oyo apesaki biso musique tolansa totia ye na épreuve toluka ata mwana na nzambe akozala touche bakontribue mpo na osombela nzambe bis po totambwisa sango malamu oyo ozosenga na biso mpo kaka bango babongola mitema te me na bato nyonso baza kati na mabe basala nini babongola motema tile tosomba bis te ndambo ya bandeko bakontribua me contribution wana eza moke babisa baspinter wana kosomba ba 9 ba wana eza ba $16,000 na 15,000 à 16,000 ozomona me contribution bana nzambe bapesa eza mokie ata kutu solo ya un quart te un tiers te donc na se makasi ozomona soki bana nzambe bamonani mpo eloko eboma biso transport talaka na bakwe nyonso ya ntiango tosalaka bacampagne tozodepensaka ndeko Yves na bakiti bainstrument musique bapodium todepensaka ba $900-800 pour na transport aller-retour ya bainstrument wana soso tokoma okota nango bamatete balemba todepense combien plus que baterrain donc biso toa na liloba me makoki na biso eza yesu kristo oyo aza na bana ebele yango tozolanse mpe deja ndenge toa na émission oyo 6e mois tobandi campagne
mais basali bazwaka yango bien avant nde batemps oyo mwana nzambe nyonso aza touché obengi biso topesa prix ya sale ata na municipal ya Matete tobandela campagne kuna oluwele biso sale ya municipal ya Matete wana ata 3 jours po message fo elekana pena après 3 jours tokende kofungola miso tobimisa basekret oyo elekaka na monde ya kati ndenge nini bato ebele bavi na bango ezobeba po bato bakangwama baoyo mpe misusu bana bavia bakisi wana baza bakacher baoki mpe koyoka batali kingani akei kingani akei kingani akei tikanga na bongola motema aye mpe na bakisi ye na kampagne ya tosali nini totumbi yango ozo comprendre po moto ayebi ndenge bakangaka ye nde yebi ndenge bafungolaka moto ayebi ndenge babebisaka ye nde yebi ndenge basalaka nini babongisaka donc yesu azoutilize nga lelo mpona kofongola bavia bato ekangama yesu azoutilize nga lelo mpona kobongisa bavia bato esala nini ebeba me liboso diable nde abandaki koutilize nga mpona kokanga bavia bato mpe mpona kobebisa donc nga nde naza capable ya kodelivre bakatiere wana mpo nga nayebi basekret na bango nga nazalaki na monde wana ebele nazalaki kokonza bango lokola mokonzi na bango na kati ya monde wana yango yesu atindi nga mpona koluka bango baya na bakisi wana so bakontinue koboya koya na bakisi wana bakonsekansi yango kolela na kolela ozomona banda babanda kolela na loba banda na 2025 ti lelo ezaka kolela na kolela donc baya na bakisi wana epa yesu kristo mpo bazwa bolimbisa masumu basala nini babika ozo comprendre lelo ozosala pasi nga nayebi kalele bien nayebi kalele esala nga pasi ndeko akufi na bakisi ata oke kotravaille na monde mais grâce eza lisusu te papa akufi wapi yo nayebisako makambo mingi okomprendaka te azali asi achange monde aotravaille na poste ndenge azalaki wana aotravaille na mokili aotravaille mpe na soki akomi kotravaille na butu azoya mpe na mokili mokoba okotisaka corps wana na tombe ka meme jour wana nde sikoyo na esprit na corps ekosangana akomi invisible akomi otravaille kuna akomi kobima nde nayebisaki oyo na ba 12h 0h 18h azobima bato bazoinvoke oyo bazoki biloko mpa na ye azobima mpe azoya mpa na bango mais sikoyo mokolo yesu akoya mokolo yesu akoya ozangi ngolu oke na lake na moto yango mona nzambe atininga na sauve milimo bato nabika te me nazwa ngolu ngolu oyo nazwi naza nani mpo nzambe apesanga ngolu donc asalaki nga kaka boye mpona opesa message na bango baa na misala molili basala nini batika me matoyi mangongi ata bazotala eloko esala nga pasi diable alongola bato nano conscience ata bazomona pena baninga bazalaki bango ndenge bazokende me oyo batikali eske kalele amonaki te nde moarabu akendaki si moninga neve moto abakisi ye na moarabu ebande kozala kaka bo ta nayebi so kalele wana bo nayebi te po bazalaki badivexere mo pena okutani ne osentir pena ke adivexere donc naa pena deva adivexere mais soki akei oyo otikali na bakisi ya mike mike oyo obombela yango nini mpo moto ayaki na yango ya mingi akoki komibikisa te voilà mosali question na nga eza boye ntango olobi kalele yo moko ozalaki na monde naosala publicité ya yesu kristo ya bato te mais nazoregrete message nzambe atindi napesa na bango bayoki te bakomi kosila te grand eza kaka yesu kristo lelo si bolisi abundi na ye akomi ata na ndako nete mosali na nzela ntango yo edinga bandaki kobusaningaki alia yo oyebisa biso eloko nini oyo omonaki ntango banda osentir ke liwa ezoya toluka lia yo eloko nini oyo omonaki oyo ye peut-être amonaki me bafamile bayebi te mpo akufa na nzela bongo nani milimu nini elandaka bino eza milimu oyo voilà juste après combat oyo ya kombo edingo alinga balisanga ntaba
Voilà. Lelo ni obenda omona tango. Ok, na komba wana esi tolobela yango tangu na ye na kati ya salle eloko ya liboso na remarkaki se wana Kasambanza eza de porte ya rai na Mbali. To nangi nakende kote ya porte ya rai bakatiere matete na alemba bakali bataillon olekawa te nzete banino mwana seki so nangi nakende obima kote wana ye moko na bakatiere mosusu mpe bakali ye moko na bakatiere mosusu. Donc par là nakome sikoyo osentir bien nde nake sikoyo na kati ya toilette ya Kasambanza po toilette eza chambre ya besprit eza communication o madame Jacqueline na dirija bato beyebaka kaka koloba madame Jacqueline lokwa bayoka kombo yango ekomela bango mpe mai na monoko me bayebaka mission ya sirène wana Jacqueline toaza na kati ya monde ya santelitaire eza monde mobimba oyo nga nasali kuna lokola komanda ya renseignement Afrique nake sikoyo kuna na invoke na kati ya nini wana ntango na invoke na obi me bazokangakanga nga boye banzela eza te ozolanda nabengi Lucifer alobi non komba lelo eza na ndako na travaye nde mosusu ntango nakoti ya makambo ekomi nde mosusu komba lelo eza ndenge nini oyo nakomona suspect boye ayebisi nga atuka komba lelo moye na intervenir mpona eza oyo apesaki nga fan chéri tala monde ya ténèbre eza monde ya baintere soki ozoyoka baintere eza na mokili awa baintere ya liboso bandi na ténèbre mais pa nzambe eza monde ya baintere te nzambe azwaka aza papa oyo ya bana nyonso mais pa diable ezali motu azosakrifie mingi nde diable natuni bongo pourquoi ayebisi ngo bise parce que edingwe asakrifie mingi koleka ye moyebi nga basakrifise oyo nga nasalaka mpo na komba wana oyebi basakrifise nakoloba ngo awa te mpe na masino oyo te mais oui nasalaki basakrifise ya danger nakoloba ngo awa te puiske na komba wana epasaki na masina ozo comprendre baobona nga naozwa bapapier mouchoir naozwa bamatiti oyo bato basali biloko babwaki nazolokota bapampex banini tu naoke kolokota orke biloko nyonso naolokota biloko basaleli moni bato ebele osombi biloko matembeni odongoli okwebwaki na fulu anje ezike ekonomi nyonso ndako nokei yo nde oteki bozwi ya ndako ozo comprendre moto osaleli bapapier mouchoir bobwaki ya motoki na yo yo moko oteka chance na yo oteka bozwi na yo oteka mabota na yo oteka libala na yo ozwa linge osaleli obwaka na fulu nyonso eza aéroport ya bandoki place bandoki bakita yo moko teka mabota na yo mwasi apartir ya linge wana makila balongola yo matrice sans cicatrice okende hôpital matrice eza bien nyonso eza bien na linge obwakaki na toilette na fulu bazwa yango kenda to makambo ebele esalama nyonso na koloba awa na tv te nakoyebi so mopanzi to moto abenga mopanzi na yebisi na koloba awa te ozo comprendre sikoyo tu wana diable amona yango pamba obi ya sakrifie koleka yo donc nani eloko osala te mpona yo nabenga Marie Maigwele obi deja Lucifer arépondaki ok wana monde mosusu ya mai tasiko niveau nga nazali ozo comprendre obi bon il faut naluka na bima na invoka via cercueil mpona bima rien na invoka via nzungu rien ozo comprendre siko chaka na kati ya temple avivrango soki nzambe alingi yo alingi oyebi nzambe akoki koutilize mpe kaka na nzela bato moko ya mabe afungoli lidusu moko kaka mpo yo bima mpo lobia na mission na yo
tikona mitalaka eske Chaka alekaki edingwe na pouvoir to na dialogue devant Lucifer. Ndenge nini Lucifer alobi ke akointervenir mpo na nga te, mais Chaka akointervenir mpo na nga eza Nzambe. Tala Jérémie chapitre 1 verset 4, Nzambe alobi nanu yo botami te nga Nzambe nayebaki, nanu osalami na kati ya libumu ya mama na yo te nga Nzambe si naponaki. Donc avant yo ya zemi na libumu mama na yo, donc destiné na yo Nzambe si ayebaki yo pa ponaki yo. Yango nayebisaka bakristo toana esika moko touta na maboko ya Nzambe. Masumu to bisengwa mokili echandise biso destination te. Pour kochande destination ezali felo. Po lifelo ezali ekoleka te. Lola mpe eza ekosala nini ekoleka te. Ozo comprendre? Nde siko Chaka moni. Chaka moni na temple atali degama te. Pona sauva pe Chaka. Na liwa ya mwasi na ye moko. Tobe tolobe lango. Na liwa mwasi na ye mo Marceline. Na sauva ye na ngo. Pour famille wa balukaka balekisa ye. Na sauva ye. Te degama te. Nde Chaka ayaka kobima na kati ya toilette wana. Abaluka ngando. Po Chaka azalaki ngando. Na mata na mokila kobima na nga na kati ya nini wana okebima na kati ya temple ya Chaka. Nde esika na sauvaki. Ozo comprendre? Moto asovanga eza Chaka. Olobi? Bon, na bakatier wanyo songe si nataki maloba. Nzamba ataki maloba kati na nga. Abominga zongisinga na bomo. Etindinga na ebisa bango. Babongwana baya na bakisi na bango to tumbango. Baboyi. Donc Nzamba okipe kosala azopesa bango ba réponse. Omoni oyo na longoli. Message na tinde pa mosali na nga. Bozoyo kate bobongwana. Bobongwana ete oyo. Message wana ekozala pe facile. Batu nyonso bunda na bango pokalele kote ba multiplication ba numéro bakisi. Afleki ne siboliti. Siboliti aka na banti. Na numéro na ya epiba wana ya robo epiba wana epibela molini. Donc so ayaka na 3 façons. Soki aye première, deuxième, troisième ezaka mabe. Donc baba numéro moka keza ya banti ya makasi mezaka diabolique. Eza bonzambe te mais Nzamba akopesa pe réponse bongwana. Po si titron zalaki na ye akenda wa. Otikala yo moko bongwana. Nzamba pesa ba message na. Musu pe kozala to ebite ponga na zaka na monde wana te. Po biloko wana edingwe pa zalaki nango. To ebite. To ebite mais po nange za message po Nzambe sa lobaki na ngana loba na bango. Potang balandaka be mission balandaka. Ndenge Nzamba lobaka basaka nini balandaka. Eza message. Pasteur Jaïs. Bambote bela pesa pe mamambo. Na Pasteur Blaise Pongo. Junior, oyebi pe Junior Pongo. Ok. Mais Pasteur Jonas Pazali. Pasteur Jonas Bambote pe epelisi kozali. Faut pesa mbote na basali ya Nzambe. Voilà, kosali. Bandeko balanda biso. Ngala diva quand même bakati wana ozo ba bakasamba biso to bana kitoko mona yebi na bwaka ndobo comment te bande kolanda bino bakatier ba lisapo banani. Mais lelo to ba ignora. Peut-être na ba témoignage ko ozo pesa. To sala ça peut bandeko msi bazolanda même ngai moko ko to ba kolanda bakatier bana. Ndenge bana balanda bakatier. Lelo malgré makambo bakatier on peut ezalaka vraiment le soutenir ezala ekala. Mais biso ba tutolanda bino par ignorance. Bandeko balanda bino par ignorance. Mosali, iya nino we ko sala pona bana oyo balanda bino par ignorance ndeko lo lokota ba papier mosusu bandeko msi pa ko to na msi papier mosusu lo lokota te. Na lingi na ebisa yo eloko moko. Ndeko Junior na okola na problème ya mosala na sambeleli yo. Ozu mosala.
mais lelo Yesu aye okoti lola. Eloko makasi na koyebisa na bana Nzambe babongola mitema base repentir bayamba Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na kati ya bomoi na bango po bazanga lola te. Message yango wana pololo ezali ekoleka te, lifelo ezali ekoleka te. Donc message ya malamu na koloba babongola mitema base repentir batambola na vie ya sanctification. Message. Voilà, La question est ça. Là, on comme sur l'élo. Après, c'est quand même. Il y a la fidélité, on a. Et là, on a assisté à la bataille. Là, on a un journaliste. On a un cameraman, on a une image. On a un secrétaire de monde, une émission, on a une bataille. On a plein d'émissions. Bible lobi na biso na Romains chapitre 3 yango na zoya. Na pe sango réponse mama po yo comprendre. Yo pe na mama oyo yaki okimoni tout parce que ils ont makasi na millions za. Sikoba o na kimaki te. Sina mukina ya shaka yako. Oui, ezaki na loba keza shaka te za Nzambe puisque soki Lucifer ako répondre ngaki edingwa sacrifier mingi moyen intervenir pour nous ezati. Donc on nyonso na sala kwa zéro. Ozomona ke monde à ténèbres eza monde à bengra. Ozomona sikoyo shaka laki mutabakisi pa makasi. Donc nde bakalele baza chaque masekitaire chaque masekitaire na moto likolo ya ba mystique na baran. Mais chaque sikoyo ko bimisanga ndene. Esika Lucifer obi ya ko intervenir pour ngate pour edingwe a sali ba sacrifice nini. Siko sacrifice nini chaque sala ki akoleke dingwe oye convaincre ki Lucifer kwa ya ko bimisanga ezati. Ezande Nzambe nda yebaki nga azalaki na mission na nga akokaki kobandone nga te na kufa yango akende kaka koutilize donc mutu moko aza ya bakisi Nzambe alongoli na bakisi na tie mopanzi azwi sikoyo nguya na ya te kati na ya kota abimisanga po ayebaki ke à partir de 2017 mission na ndezoba voilà pona okango na bana sikoyo ba ozo assistaka oyo bazali na kati ya bakomba wana bazozwa bango nini bazopenda nini parce que jusqu'à présent bazopenda tolobango awa nga naloba nanu mpona nga moko mpona koloba mpona bato te population na osala eza Yesu Kristo ntango na osala carnaval bato nyonso baolanda nga na otambola na 12 000 esprit baobenda bango 1 litre baesprit wana bazomela monde ya ténèbre pe kuna bazomela diable bazomela ya fraîche ozomona ata ozalaki na kati ya lopango oyoki ka fanfare ebeti obina bimiselo ngibo natalekeli ozomona siko ntango naza na kati ya ringe nazomela makila bato nyonso baza wana baesprit mpe bandi komela makila bato nalongoli mutu te mais bango bazalaki bana mike ba junior diaso po die donné bayaki nano bapuku se wana baana omikebo nga nazozwa na invoke na bendi besprit bato nyonso baza na koti yango na nzete nakomi so komela makila parti ya nzete naomela nzete te me naomela bato nyonso baza wana alors pendant nazomela wana bato nyonso baza na eloko ni ya liboso bozwa kesha 666 bozwa numéro ya chambre ya prison po eloko ya liboso diable atindaki tobeta bato yango wana ozolanda Osée 4:6 tolobeli makambo mingi tolobeli yango mingi bato bazoyoka te tosani tokolemba te tokozeka koloba yango mpe suite ya bamasasi na bavitre mais tokobanga te tokontinue kaka koloba po soki nalingaka kokufa na ngai kokufa mokolo yango babalusanga ntaba Nzambe aboyaki so na ngai kokufa na ngai kokufa mokolo babetaki nga masasi ya Nzambe aboyaki puisque vie na biso edépendre esu na moto te
et dépendre na nani na nzambe. Ah, est-ce qu'ayokaka te? Ayokaka te? Ayokaka te? Yeyo alelaka nga mbongo ekangami na mosala kuna baofuta biso te ti lelo. Ayaka kolela wa. Ah, nga nayaki na kope moko a bien raté. Hein? Hein? Ba Dieudonné Diasso bango wana baketi ba Canada ti bazongi bakoma kanda kanda. Okende akofilme wapi? Ko bisika no okende baozwa betoile. Bisika no okende baolongola bato baotya bato ba sterilité baolongola bato bana na mikongo. Bisika wana okende bazobenda betoile. Mais yo ozolanda kaka sentiment. Papa, moto akoluka kobikisa bomoi na kobungisa ngo. Mais oyo akobungisa mpo na Yesu Kristo ya kozwa. Papa Yves, lelo église yango aya yakati. Église yango wana. Papa Yves. Église yango wana. Ozoteya wana bato bazoleka. Ondire oyebani te, ondire bayebi yo te. Donc, omoni mokili oyo, le problème na biso bato toza ben grand frère nzambe. Omoni pema oyo Papa Yves basombaka ngo na mbongo te. Oyo bakufi lelo toleki bango na eloko moko te. Mais bato bazo préféré balinga diable ke nzambe. Na bakati te, même na ba musique, na ba concert ba musicien mokili. Même na ba concert ba musicien musu religieux. Ba biloko wana pezali, betoile bato kendaka. Omona ngo te ke musicien religieux osali nini boye bato bakufi, ba makambo esalami. Ozo comprendre? Donc, if ava kokende sika nyonso fo bondela nzambe tuna nzambe. Même esika no ebaki eza ya mabe te, avokenda ngo fo tuna nzambe. Po eza na mabe musu oyo eza caché. Mais na mabe musu oyo eza na poasa. Po mabe soki eleki ebele, ebombama te bimaka na poasa. Neti ya bakacher. Mabe bakisi eleki ebele, ebombama te bimaka na poasa. Mais na ba musicien religieux ebele, lokola eza nano moke. Babomba kango, mais bato baka kosibir tombo ya ba concert wana. Ozo comprendre? Eza ndenge mo pe na ba église ebele ozomona. Moto akenda kosambela boye na église poise eloko boye. Bapesa ye mais o bazwa kati na ye eleki o bapesi. Ozomona lelo tanto zalaki boye esika baswa telemi kaka kazobunda te. Bato fo bayami babima na babala bandota. Mais lelo tomemeli bango Yesu Kristo papa. Balingi Yesu te. Voilà. Ozomona bato balingi Yesu te. Alors, oyebisi biso machine kalele alaki motu monene a monde mystique. Ntango yo ozalaki na époque wana on est reconnaître. Alors, ndenge akei boye eza na cérémonie oyo esalemaka après juste mort ya motu azalaki ya mystique ya makasi. Alors, toloba cérémonie oyo erataki le dingwe oyo ezalaka aux yeux de tout le monde, on a un salle makana, c'est que le loco va misi, il dit il paraît, ben de couper banana, il me souviens pas qui, à Salaga on a 4 il y a mort. Il se trouve le but à Sagango na Maroc. Alors il y a Kalili. Est-ce que na répondre non ne dit pas au pouvoir? Na répondre non ne dit. Omoni Oui, ne dit moi. Bato ebele bayeba kiloko yo te. Edingo asalaki cérémonie omoni esalamaka wana ozoloba. Asalaki yango bien avant na mwana na ye. Pourquoi na nde koloba oyo akowele eloko wana kokufa? Po bawelelaka yango nde likolo cercueil te. Edingo moto awelela aza te po deja ye moko anvi amikotisaki epa mwana na ye. Ntina kosala eloko wana ezalaki lisusu te. Nayebi te. Nga nazali su na monde wana te nayebi te nini ya sala. Nayebi te. Ezalaka pe salamaka bongo pourquoi? Esalamaka bongo pona ko ezalaka feti. Omoni soki moto ayebaki nzambe akufi ezalaka feti na lola ba ange baye ko encadrer kozwa ye. Mais soki siko moto akufi na masumu moto abakisi ezalaka pe feti na ténèbre na monde ya bandosana. Ba démon na ye bakoyebele ozomona ba kacher wana bosala ba cérémonie wana eza juste
mpona kolokota betwale nyonso bato baza kopesa basacrifice epai diable. Ozo comprendre? Donc dernière cérémonie ya mutu wana aosala yango lisusu physiquement boye te na mokili, akokoma kosala bacérémonie ya spirituellement. Donc dernier ne bakosalela ye wana, sikoyo bakozwa betwale ya bato nyonso batondi wana banini basi ya bazembe bakosala baavortement après, bato mosusu bakende kosala baaccident après bakokufa, bamisusu bakozwa maladi bakoke kokufa na yango après, nyonso basacrifice basali feti bapesi pa diable. Puisque asalaki mosala malamu wapi na mokili. Bakendaka bango moko te. Et puis ndenge ake wana mutu nyonso azwaka biloko mpa na ye aolanda. Nalobaka no na makambo edingo awa oyokaka mutu moko na bar akufaka wana misusu bayoki kote na ye wana bazwa babiloko pane bayoki bafanfare ezobeta bino moko bolobela yango na bemission. Bakendaka balandaka ndenge yosala bashaka nani yozwaka pouvoir chaka tona olobi bon na physiquement botozwaka pouvoir nyonso mais spirituellement ezalaka fete po nga nde natikali na makambo ya shaka nyonso mpo moto abenga ye na mokili na ntango wana ifo eleka telefone elekela kanal epa na nga nde soki ekomeli shaka arépondre na problème ya Voilà, on est dans la qui on a makambo. asisaka na bakachere na bakachere liloba eza kaka babongola motema bandimela yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisi babwaka bakisi puiske moto akoyebi so nga nabundaka kati ya tekniki nga naza boye naza na kisi te akosi kachere nyonso ava akoma kachere amelaka makila amelaka wana eza ya nini. Voilà, mosali tozoshiki mpona makambo ya bakachere awa biso toza bana piko kongo ntango lobi makambo ya mazo soda poto na pesi ye bambote est-ce que déjà bokutana na ye boye oyebisi ete ndeko bongwana mazo soda poto tomonaka ye totalaka na ye. Oui ezalaka na kachere moko mwana ni akufaka lokola azalaki mpena proche na nga ndingari nakendaki abongwana me amikotana na bozindo te nakendaki na matanga wana nakuti kachere moko boye bando benga super lokolo na ye ya kovimba na kati na nga nayoki bayebisi ngaki atikali soki na 4 jours aokufa bayebisi nga nakoma oteya mwana wana bongola motema nzambe alingi yo nga naza kapable tokeno siko ntina temple na essentiel yo yambaka yesu tobimisa biloko nyonso na tumba okufa te obika mazwa yaki abandi otakenga na bandi koteya ye bongola motema tika bakisi wana nzambe alingi yo soki obongoli motema te jugement ya yo ota lisonga tellement menace elekaki makasi nazwaka moto na ye me nateyaka ye puiske wana ezalaki ebembaka chere takufi ebembe ya mwana nde asali nini aza mpa na nga aza mwana po mwana ndingaka aza mwana nga kachere wana aboyaki koyoka 3e jour ake akoti na dushe asukona sirene abimeli nalobeli wana bemission awa sirene aye kobeta ye akei ntango na ote bato bayokaki oyo bazalaki pembeni wana bobia paster daniel alobaki awa epanzanaki ya na masina awa ateye awa ayebisaki ta bato bayaki koambrie donc diable atindaki bamazo bayaka koambrie mwana ana bongola motema mais lelo mwana ana kenda mwana moke ozomona donc c'est ça oui c'est ça. Voilà, on est là pour la bakachere likambo eza awa tozotuna question tozoshite bandeko basi oyo conséquence nango ezalaka nini
tant ba chance mibali na ba oyo bakendaka bandako ya nganga bandako ya bamandu na mwasi nyonso soki ake na ndako ya nganga akenda kaka zwa mibali ya bien te. Mwasi akendaka na ndako ya nganga pena rare akendeki naye koluka kisi ya mbongo namona yango pena te loba bafemme commerçante. Mais basi nyonso toyamba na bandako na biso bayaka na ye nazwa kisi ya mibali ya mbongo nde babandako oyo tomona yango wana. Sikoyo na bakai ya basi wana ndenge tozalaki ntango aye bokosala baincartation bapoudre magique ekobima bokopesa ye akende sokola. Ntango ake kosokola mibali ya mbongo bakolanda ye. Mobali mpe ya mbongo wana kolanda akoya pa na ye boye aye mpe kobala ye puiske alango ye aboyi mpe na mwasi nazali na ndako abali mwasi ya bongo. Ntango bakobala ye diable soki apesi yo mobali ya mbongo apesi yo libala eloko akolongola kati na yo mpo ntango yo okoti otikali ntango otikali na temple yo okei de esprit ndakoti kati na komotambusa yo nde mibali baolanda yo libala wana bana baozala diable olongola bana. Diable nano apesa moto eloko komplete aolongola bana. Ozomona mwasi wana kovana libala wana bana bakozala ti kende soki mobali wana mwasi azalaki na bavie de prière kose retrouve moni libala wana esila mwasi wana mpe carrière esilama. Ozomona atikala mpe kobota te po totikala na matrice na ye nyonso. Ozomona puiske diable alongola matrice wana eza mpe na mibali misusu bake kozwa kisi azwa mosala ya bia koma na mbongo diable apesi kisi wana azwi mosala bia bangaje ya komi PDG ya komi bo me banda mosala wana sante na ye komaka maladi na maladi don mbongo wana aliaka ngo na kimia te bakisi na bakisi maladi na maladi. C'est parce que diable apesaka kote moko apesi esengo kote mo azangisi yo kimia. Moni babiloko epasaka mingi sikoyo eza na baboti ebele bakenda mpe kozwa bakisi mpo baprotege bana na bango mpa nganga po famille eleki na ndoki mingi or kakenda nde koteka bana okomona bana mibali batanga basilisa baklase misala ezalaka bavandaka na ndako ya bapara makambo nyonso bademarche nyonso asalaka ezalaka na complication. Okomona basi ya kitoko mabala ezalaka te. C'est parce que tango baparent bakendaki basi wana bana wana batekaki bango kuna tango bateki bana wana kuna besprit oyo nganga wana asalelaka bakoma mibali ya bana wana besprit wana bakoma mpe basi ya bana mabala ekozala te na moi baoki kobota babota bana ano koyoka bana basi miso biso na libota biso na komprenaka te me bamama na biso babala te baoyo babala mabala ekufa me biso mpe ndenge toza boye ndenge tobotami mabala ezalaka te donc eza à cause yeloko wana ndenge lamentation elobi lamentation chapitre 5 verset 7 elobi bakoko na biso basalaki mabe baza te lelo bakufa biso tokomi konyokwama na mabe oyo bango basala besclave bakomi konyokola biso nani yango akoki kobikisa biso yango nzambe ekoloba na Exode chapitre 23 verset 25 alobi na Moïse soki bokosalela nga nakolongola maladi nyonso kati na bino. Donc eloko nyonso moto alukaka na vie na ye soki azozela yango solution te eza maladi soki osaleli nzambe olongola maladi wana ezala ya sterilité kolongola. Moto monene ya Yesu oyo asilaka te biso nyonso na mokili oyo bakombo na biso ekolimwa me kombo ya Yesu Kristo etika lolimwa te bapropo ya médecien wana oyo bato ebele baretenir oyo bato ebele bamikili ebi mokolo ya kokufa azwa ebele wana babwaka
azobangaki pouvoir to makambo oyo aza nango bato esi baya kozwa ndenge ezalaki bato osala baceremonie obongo soki contrat na ye ezalaki bongo soki contrat na ezalaki bongo aza mpe na bato esi baprépare baza na contrat wana bayebi ke soki akufi ifo basala bongo esalama bongo lobaki akutana na ye so abongola motema ebingo mpe alobaka bakunda na kimbanti ete gouvernement esala yango te bongo soki sikoyo gouvernement mpe boyi elobiki amisha monene bakokunda ezalaka edingwe azalaki na kati ya nzoto ya mwana ye nalande mission moko mwana alobi nabondelaka eloko wana eleka bongo moto akundamaka selon famille ndenge ozo comprendre otoba eza nango mabe te na oyo alobi mpe ezali na milimo peut-être kokena normal boye na loi congolais eza mabe te nalandi video moko tindeli ngawa avocat moko azoloba tokota video yango avocat moko na ndenge ya spiritualité na ndenge ya spiritualité ezali contrat oyo moto asali na monde soki mwasi na nga to bandeko na nga to banoko na biso bana bonne mémoire naloba na bango eloko oyo na 2016 naobongwa na 2017 naloba na bango na nsima kanda na devoilaka contrat naloba na bango naobi ngai moto amoni ebembe na nga za nga naokende kabo puiske nayebi contrat na nga ezalaka bongo na temps wana contrat ezalaka bongo moto akunda nga aza te na moto contrat na nga ezalaka bongo na okotaka zamba mobwe na mai na kesi nalobelaka bango puiske bon na zamba bamai eza ti ozomona contrat na nga ezalaka bongo na nsima kanda ntango omoni bato bakomolandana bavandi makita bakomolobaloba basalisa bavandisa nga nalobela bango na babime nga moto akunda nga aza te bomona nga te nga na okende kabo misala olobi eloko moko awa olobi olobaka na se ya kanda olobi na famille na yo hormone ebembino aza te ozonga sikoyo na émission oyo musicien asali peut-être eyebi alobi yango teke na se ya kanda likolo ya kokufa ebembe na ye babwaka na eskize nga ezalaki nabimisaki oyo na kanda me kanda ne dévoilaki secret na nga puiske na misantaki ki omoni bibembe ebele bato basabotaka yango mpe donc na misantaki ke non mpo nga nazalaki nde nini nga nazalaki na kozala awa mais à 100 mètres makambo nyonso bato baoloba na oyoka yango meme liboso meme na nsima meme libandi donc nasantaki deja ke baye azosilisaka bato na tour na ya mona tosalela ye cercueil ya avion nde basalela papa moko cercueil motikala na roi baudouin wana na morgue ya roi baudouin papa lokolaka ndoki asisa bato basalelaka cercueil ya avion po batie na kati ya pumbwi ocomprendre babeti de babiloko nga na banda ekoya nazalaki te na banda ekoya nazalaki deja tout près dans lupango mo mpona okota mpa na biso na yoki yango po na ndota bwana besprit oyo bazo avance avanga na koma bagarde wana 12 000 na yokango epesanga deja kanda ndo moni nalobelaka bango bino bozela kufa na nga moto amoni ebembe na nga aza te nga na okende ka ndenge wana boye na limwa botika komona
puisque na contrat na ngai ezalaki na obimaka bongo bato bayebi avoyage abimaki ake boye kokende ka yango wana akoti zamba na mai Voilà. nde na edevelopaki Merci beaucoup la cifre, mais musicien lobby, boulevard du 30 juin, mokolo kokufa, boulevard du 30 juin, na bala munene ya mboka na biso batia na kombo na ye. Boulevard du 30 juin. Et ça pourquoi a insisté qu'à boulevard du 30 juin. En plus, pourquoi insister poussière à ebembe ya njoto na eba boire encore na océan. yango nayebi soki nga nayebi vi na ete mais na kotala bolokola moto azalaki na spiritualité ya makasi ya ténèbre pole ye na na spiritualité ya makasi me ya yesu oyo ye moko okamba nga me na ntango anga mona nda ekomikamba odiable atika moto amikamba ozomona alors ke baboulevard ndenge omona baboulevard na moi mituka etambola na butu mpe na mituka etambola ozo comprendre alors ntango batie kombo wana eza neti na monde ya ténèbre boadore un prince moko ya ténèbre ozo comprendre okende kobwaka motu na mai kosene na mai donc eza neti bozongisi esika wuta bon nalobi te ye musicien wana nalobi te ye mais eza na bana ebele baya na mokili mama azobota te ake na ndako ya nganga bapesa ye pezeli mwana ana esprit abotama na kati ya mokili na biso ti lelo azali aekartona pasala basuksa grave maza esprit aoki mpe korevele bino ke fo bozongisanga esika na est-ce que ozo comprendre esalamaka ozomona moto mosusu mpe akende koluka bana te mais mama azalaki moto ya bamoto nde na baye bafemme commerçante akenda kozwa bamoto wana partir bamoto wana ekutana naka na fodate baesprit batia ezemi spirituellement na moi mpe boya bota abota donc auta na monde wana maya na mokili ya na bato ebeye baa na mokili oyo baa bademon me babotama na basi bavivraka te esalemaka ndeko ye mwa préféré me na bapoto ezali même na loi congolais pekisi yango te bamisilma bakunda bango na bitoko na mabele me namoni na ira ntango babomi bakonzi na bango batie bango na bacercueil baokekunda bango baliboso namona bamisilma baobio mais oyo ya biso ya kongo awa banano na antiquité ya kala mpo kuna namoni baotia na bacercueil baboya cercueil point po a batia ya cercueil te namonaka dra balingi na etoko kuna batie na bacercueil partout même na France même nani awa mpe epekisami te na loi congolais eza nde moto atiki testament par rapport ka alobaki bafamille na nsima bakota babino efo tobeta to na cimetière ya ndeko na biso boke bokundi ye soki eyaki na contrat na ye bino bomikundeli ye na cimetière ozwi problème na famille okomona bato mpe bakomosila na famille koloba te na kati nyonso na analyse malamu alobi bongo parmi les grands parce que azali grand en sens ya musique quoi bango mitali grandeur na ye atie boulevard du condition atali grandeur na ye atie océan parce que na mosala oyo asali na musique congolaise abi te na niveau nango nakozala na bakombo ya baveni ya mike mike te botanga bapesa minene minene mpo na ndenge mpe bato balingaka ye mo mingi te ayebi ke ebembe na ye bato bakoignore makasi bato bakotyola bakosabote mpe nzoto bon nga nalobeli sur maloba na ye te me nalobeli nga nalobeli sur maloba na ye te mpo eza kotumba moto eza réel bamosusu na bapays étranger batumbi batie na molangi batie na foto botia mpe na armoire moko evanda po bozolakisa bana génération na bapays mosusu eza bongo na bapays mosusu eza bongo oyo boolakisa bana génération na bapays mosusu mpe eza bongo eza nango mpe spiritualité mais
na question posé na lobby te po na grand frère na biso ya musicien wana po asali mingi na mboka oyo. Mais nga na lobby selon expérience oyo nga naza nango 24 ans na kati ya monde atenere nde na mai kopesa bino baexemple bana mosusu bakozala babotama na mai baza bana mai me baya babotama na nzela mwasi na moko na circonstance moko papa akotaki ndako anganga to mama wepa bato batia mwana na ke botama maza ya kuna ya mokili te ozomona akartona mpe na kati ya mokili me na kokartone wana mpe na bamission ebele asali na part ya diable batati wata baza ebele batati wata bango wana nde babengaka bango baprince donc toza na tati wata na mami wata batati wata baza bademon ya mibali bamami wata baza bademon ya basi oyo babenga bon badeesse omoni na baprince na baprincesse yango wana ye wana deesse ozo comprendre mais bazalaka na mai te confusion ezalaka makasi place wana omoni monde ya mystique eza lokola maçon contre maître ingénieur na architecte eza bongo po mutu mosusu okomona aza ne ndoki akende okutana na chef na bango adoki na butu alobi nakutana na Lucifer nga nasala 12 ans mpo nakutana na Lucifer nayebaki mari na ebwende Lucifer oke Lucifer azala ozomona donc na bazamba basirene baali baprince mpe baali na basimitiere bazali neti ndeko mosusu nayoka alobi o bamari de nuit bazalaka na mai na tie na lobi o ndeko bongo baza na nini na kwilu awa na kwilu kimbata na bayanzi na bambala baza banani o bana basakata na forêt baza banani ti ba bamari de nuit na bafemme de nuit ozomona o kinchude eza nini eza déjà mari de nuit ya femme de nuit baza partout même na mopepe bazali na monde ya mystère de l'air bazali na monde ya polio oyo monaka wana mbisi wana ezali eza modèle ya Egypte bamodele wana ebima mpe ntina mokili bato bakoma kosala bamodele ya baegypte wana ya bamami wata makolo na bango ezalaka lokola ya ngombe lokola air mo ekoma lokola ya mbwa yango soki omoni na lopango no komona bamakolo ebele baesprit bayaki na lopango na yo meme mpe bandoki na butu batambolaka boye te mpo balata des esprit ya démon ozo comprendre na butu batambola boye na misato oui donc baesprit baza na bakolo ya boye te ozomona mais esprit aza capable ya kozala pena ya kokoma normal na forme merci papa parce que tokomi na suka totiki yo vraiment cette émission na biso liloba na bana na nzambe message liloba eza kaka moko bible elobi na biso na mokanda na Matthieu chapitre 5 verset 8 nzambe alobi esengo na moto oyo azali na motema peto po ye nde akomona nzambe to biso nyonso na se na mokili esengeli koyeba ke towutaki na éternité tokozonga na éternité masumu to baposa mokili ezangisa biso éternité na nzambe te po lifelo ezali ekotikala koleka te lolo ezali ekotikala koleka te ndenge yo mokristo ozovivre yo moko miyebi lelo entre lola na lifelo oza kandida ya kani po soki ovivraka na nzela na masumu oyo esepelisaka nzambe te sikoyo oza kandida ya parti ya ka ya lifelo mais soki otambolaka na kokima masumu ozalaka na bolingo ya bato ozalaka na vie de prière osutenaka mosala nzambe yeba koza kandida ya nani ya lola donc okozonga kaka esika owutaki na éternité ya nzambe yango ntango ezali nanu bien-aimé ya kobongola motema po ete liwa ekuta biso na masumu te okweyisami na 12 heures juste 12 heures 1 seconde se repentir
loba na nzambe limbisa moto asali mponga na kweya limbisa penga ona kweya ata liwe koya ere nini kokuta yo okozanga lola te po biso bakristo tobangaka liwa te toyebi liwa ezali me toboyaka nde tokufa na masumu po tozanga bokonzi na likolo nzambe apambola bino olandi émission oyo oza na motuna oza na baproblème oyo ezopasele yo po ezite te benga numero na biso eza 081 43 30 475 081 46 14 476 toapena banimero borange yali bien aimé semaine émission quoi tokotiela bino numéro ya compte bancaire oza na $2 $1 $5 osoutenir po misala ekomeli biso ebele kala mingi te awa tosala campagne d'évangélisation eyebanda na 6e mois toza na posa basoutien oyo bakosoutenir mpona koluwele biso sale tolingi tobanda na matete ndenge bajournaliste balobi puiske wani neti base moko ya bondoki ya kisi tobanda kuna campagne kuna po bana na nzambe bayoka basekret oyo ekobima ndenge bible elobi bokoyeba bosolo mpe bosolo ekokangola bino baoyo baa na bakisi babwaka bakisi bandima yesu kristo mokonzi mpe mobikisi mpo basala nini babika tokotambola partout toa na posa soutien na bino toa mpe na posa ya soutien tolansa eloko oyo tosombela nzambe bisi bandeko ebele batia me toana na cotisation eza mokie par rapport ya mboga kosomba bisi esika oyo ozali soki mpe okokontribue tosomba bisi oyo po ete lokola nzambe apesa podium apesa miziki totambola tosala tournoi na Kinshasa tokende ti baba Congo esika oyo banzungwa bakode eyali bato bana basenga na baloketo na babandundu tokende toteya sango malamu na Yesu Kristo mpe tobimisela bango baverité oyo tomoni panda 24 na monde ya ténèbre mpo balongwa na masumu bandima Yesu Kristo mpo bazanga lola te bible elobi na Jacques mutu moko ateyi liloba na nzambe soki mutu moko abongoli motema nzambe alimbisi masumu ya mutu abongolaki motema akolimbisa mpe masumu ya mutu ateyaki donc mutu azoteya liloba na nzambe na yo mpo ozosoutenir bosala mosala moko liboso na nzambe yango bana na nzambe tozotongela mpe nzambe église nzambe ana bana ebele mwana moko kaka akotelema alobi nga nazwi charge ya kotonga église wana po toyebisaki bino ki ifo totonga bapartema likolo bandeko baza na Lubumbashi Mbujimai baza na Poto Amérique Asie partout okoki koya Kinshasa olioka evanda na flat po bandoka bamiziki ebetama wana oye kovanda na église mozwi appartement moko ofele okoti mpe mabondeli bapriere baintercesseur baza na église wana balandeli oyo na bapriere 2 semaines 1 semaine 1 mois osimbi nzela okei na vie ya mabondeli okei molongi okei na guérison okei na bénédiction sikoyo bandeko bakosoutenir mpona mosala oyo ya kotonga église nzambe otika bino te motu nyonso akoluka na bitumba akomona misala oyo yosalelaka nzambe yo akotikala komona o te ndenge nzambe obi na Exode chapitre 23 verset 25 obi soki bokosalela nga nakolongola maladi kati na bino donc kosalela nzambe eza mpe libondeli oyo ebikisa motu na maladi mpe na baproblème bosabone na chaîne na bino DVM Daniel TV kuna bapriere eyali prédication chaque dimanche eyali église ezali na avenue Kutunga numéro 7 toa na masina Petro Congo Kutunga numéro 7 tosambelaka mercredi 16h tozalaka na prière ya délivrance ya mabota vendredi 16h tozalaka mpe na prière ya délivrance ya mabota mpe dimanche tozalaka mpe na prière ya délivrance mpo biso toza église ya combat spirituel topesaka mai te mungwa te mafuta te ka kombo na Yesu Kristo soki ondimi molimo mosantu ekota kati na yo
ekobikisa yo mpe ekotraite baka difficile nyonso ya yo. Nzambe apambola bino bolandi émission oyo te na suka. Bolamu na Nzambe ezala likolo na bino. Napesi mbote na bana la bonne nouvelle nyonso oyo balandi biso. Papa Avelino Thomas bambote ebele sikozali nabosani te Pasteur Beni na kati ya Lubumbashi bambote ebele. Pasteur Serge bambote ebele nabosani te Pasteur Onésime na kati ya Kingabwa Yaoundé bambote ebele. Soki Yesu Kristo azongi te libota na Nzambe nyonso Mama Doris tokutani na bino na prière na mokolo ya mercredi. Papa Avelino Thomas bana Luanda tozoya, bana Luanda tozoya. Bosombela Junior Diaso na Yves Pan billet baza pe na cameraman na bango. Bosombela bango billet comme ça toya kuna tosala pe bémission kuna tobondela tosala pe baséminaire kuna. Nzamba pambola bino soki Yesu azongi te tokutane émission koya. Bye.